Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Zumel 1000. bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino hypocrisie oyo evandi na kati na mitema ya ba Congolais. Lelo tokolakisa bino bandeko to tokolobela bino hypocrisie oyo evandi na kati na motema ya ba Congolais. Ezali émission oyo tokotalisa bino ndenge nini bato bazali kolinga ete kolakisa na mokili ete bango nde balingi Congo koleka. Bango nde bazali na susi mingi pona makambo ya Congo. Bango nde bazali kolala te kokanisa butu moi pona makambo ya Congo. Mais bazali koyeba te ezali pe na bato mosusu bavanda silence, balobaka te, bavanda kimia. Mais bazali kopense mingi pe kosala mingi pona makambo etali mboka na biso Congo. Ndeko kokanisa teke soki yo bimaka na ba marche ozali koganga kobina koyemba ka ba bêtise banzembo ya ba bêtise na ba marche ya ba Congolais nde wana lobi olingi Congo te. Bolingo ya Congo bayebaka yango na moto yo azali kosala ba geste ya malonga. Ezali ba geste bino bosalaka te bokei bini boyembi banzembu ya ba bêtise mama na yo boye ba makambo ndenge na ndenge après suka na yango ya boke bosali ba groupe boke bosombi ba kamundele na ba bière bomeli bopanzani après bolobi ke wala nde bolingo ya Congo. Toyebi ete ba makambo na bino ya ba marche koma nango lokola muziki. Bokoma kosala yango po ete soki bokutani kuna oyo badefisaka bilamba baza kodefisa oyo bachaka na ba matoi baza kochana ba matoi pona kosala ba rendez-vous na bango oyo basalaka ba makambo ndenge na ndenge pona koluka kosala ba makambo ndenge na ndenge ba makelemba ekoma na ngonde lokola muziki. Mais bandeko ba bolingo lelo tokolakisa bino mwa ba makambo ebele pe tokofungolela bino ba makambo mingi. Bandeko oyebi bato mingi tango Radio Zumel 1000 epesaka basango ezalaka na bato mosusu pe oyo bayebisaka bino ba makambo ezalaka ba vérité. Mais ba Congolais mingi pe bakomprenaka pe mingi pe basalaka attention te yango Radio Zumel 1000 toyaka wana kaka mpona koprêter main forte na ba message oyo bato mosusu balobaka oyo ba Congolais botiaka nango bosalaka nango attention te po ete boyebake ndeko elingi koloba te soko moni moto azali abimi liboso ya kamera aza koloba makambo mpona Congo aza kokitisa meme mai ya misu bokanisi ete moto mpenza alingi Congo mingi koleka. Non, bolingo ya Congo eza koyebana pe bato baza na bolingo ya Congo ba geste basalaka balobaka te bavanda nye. Mais bato mosusu komona koganga kovova me
bolingo ya Congo bango baza kokanisa ezali nde mpona bamarche kokende koyembaka banzembu na bango bayembaka ya babétise kokutanaka kopesanaka barendez-vous kosalaka banini na bango moko bamakambo ndenge na ndenge kokutanaka na banganda kolia bantaba komelaka masanga wana nde ale balobi bolingo ya Congo te. Me bandeko tokolakisa bino lelo mama moko oyo alingaki alakisa na mokili ke ye nde aza na bolingo mingi ya Congo koleka. Mama wana alingaki alakisa ete ye nde azali na susi mingi ya bafama viole kuna na este. Me mama abosanaki ete eza na bato mosusu mpe bazali na susi ya bamama wana oyo meme base deplasaka ti kokende kuna na este kotala bamama wana pe kosolola na bango kopesa bango mwa muke oyo bazali na yango. Ya kanisi ete mai ya misu na ye liboso ya kamera nde yango wana nde lakisi eke aza na bolingo ya bamama. Pe na foto oyo asimbaki alobi ete botala mwana mwasi oyo boyeboye. Ndeko nani ayebisi yo ke mwana mwasi oyo simbi na foto bakangi ke ye nde azali femme violée. Po toyebi ete bino bokoma kolokota ba photo de gauche à droite par-ci par-là. Tango mosusu pe ezali photo eutaki na yango na bamboka oyo ya baguerre tango mosusu komona Côte d'Ivoire ou bien côté mosusu po epa na bino ekipaka te o ndenge balobaka ezui. Bokoma kolokota ba photo de gauche à droite. Na photo ya este, na photo ya este te eyebanaka te pa na bino nyonso tu bokoma kozwango kaka pona kolakisa na bato botala oyo eza koleka na Congo yango na moni bamindele baza komona biso ba aventurier. Yangana tozali koloba mama elingi koloba te ke soki yoza kobimisa mai ya miso liboso ya kamera nde yozali na bolingo ya Congo mingi koleka bato mosusu. Elingi koloba te ke soki lelo bino ba combattant bokomi kolakisa na mokili ke bino nde bozali na bolingo mingi ya Congo ke mutu aseka te mutu aningana te mutu amelata mwa eloko na ye akitisa ta mwa amelata secret asala eloko te po nini Congo eza na problème po bino nde bolingi ko apprendre na batu ke Congo na biso batu baza komona pasi alors que boyebi ke na tangu pe ya Mobutu batu bazalaki komona pasi ko souffrir mais totikalaki komona esika botelemaka boye te. Na tango ya Mobutu pe na ba moment ya ba pillage ba kotelaka batu na bandaku ba violaka ba fille mosusu na bandal biso to yebi mais lokola ezali kambo moko ezalaka ya soni ba famille mingi ba bomba balingaka koloba te po nini baza ko préserver ke bana na bango un jour bazwa mabala sinon kozala très dangereux. Ba soldat na tango ya Mobutu tangu wana ngwando lelo ngwana aza kofungola munoko aza koyebisa bino lelo ke ba mama na bino kuna bondenge bozali komona kuna na este ba mama bazali violé bazali ko violer ba mama na biso banini ngwando aza koloba tangu ba violaka na tangu ya deuxième république tangu na kati kutu ya capitale bandeko pillage ba koteli batu na bandako ba violer bango botuna na ngwanda est-ce que a sanctionnaka ba soldat wana ba image ezali o meme batu mususu komona baza kolela bana base belé ba viola bango na tangu ya deuxième république Mobutu président ngwanda conseiller spécial à Mobutu na makambo tali sécurité. Est-ce que ngwanda tikalaka ta kokanga soldat moko pamba pour alekisa na justice alo baete tala ba soldat o ba violaki mais bandeko bino bobosa na ka histoire ba congolais tango général Mayela azwaki décision azwi na ba troupe na ye ba kei na ville ba komi ko boma même ba soldat o ba kende ko piller kaka nani ngwanda na Mobutu bake ba yokani ba sirikeli général Mayele ba suspendre ye nani ayebi yango te biso ba congolais to bosa na boye pourquoi alors que général Mayele a telemelaka eloko wana ngwanda siliki pourquoi général Mayele a bomaki ba soldana aki ko signaler na Mobutu bazui ba suspendre ye boyebi yango malamu. Est-ce que ngwanda na tango wana ayebaki teke baza ko violer ba maman na biso ba jeune fille na kati ya capitale banani basalaki yango ba soldat congolais na tango nini na tango ya Mobutu na tango ya deuxième république pona nini bino ba congolais bolinga ko bosa na ba makambu boy mais na tango wana to monaki teke ezala ta bato ya UDPS bani to monaki esika ba ye kolelela biso ndenge maman aza kolela ba maman na biso aza kolakisa to monaka yango te mais maman komi kosa te olakisa ete okanisa ete yondo leki batu na bolingo ya Congo koleka eza pe na bandeko mosusu baza na bolingo ya Congo me balakisaka yango te koleka kutu tango mosusu yo malgré ba maya misu noza kobimisa
akomi koloba na bato ano bokomi kotia ba photo na Facebook bino ba mama po ete bakumisaka bino basi kitoko banini donc koloba ete mutu asepela lisusu te mutu asala lisusu eloko te mpo nini mpo bino bakombata nde mutu boza na susi ya Congo bino yokanisi mpenza ata bandeko basi oyo baza kotia bafoto na bango na Facebook bango nde baza na bolingo na Congo te bokontrolaka mpe balangage na bino ko bokontrolaka mpe balangage na bino makambo ngo mpe soki tokomi kotala ekomi neti on dirait jalousie lokola omoni eke baninga baza kotia bafoto na bango bato mosusu mpe baza kokumisa bango baza koloba ete basi kitoko ale ekomeli yo sikoyo yango donc soki totali mpe oza mpe kolela te mpo na makambo ya este ya Congo mpo na bafemme viole te oza nde kolela mpo nini oza komituna ndenge nini mpo oyebi ke yo soko otie foto na yo mutu akotala yango akozala te yango na omoni ete okomi kotelemela meme na bandeko basi na mpona koloba n'importe quoi elingi koloba te ke so toza na makambo na Congo bokomi koprive bati mokolo mosusu bobanda koyebisa na bagene fi bopakola poudre te bosala bote te botikala kaka bongo mpo Congo eza na matanga me bino moko bamakambo osalaka bandeko na mawa me ndeko mwasi oyebi ke soki totali malamu makambo oyo yoki tozolelela eza bamakambo tokoki koloba ete eza bamakambo moko trop primaire mpo baraison oyo ozopesa kokanisa te ke makambo oyo ozoloba bato baza kotia bana basi baza kotia bafoto na Facebook mpo balakisa boye makambo oyo ozoloba kokanisa te ke yo nde oza na bolingo ya Congo mingi koleka bato mosusu mpe baza na bolingo ya Congo koleka yo oyebi ete yo kutu oza kobimisa mai ya misu epai ya bato oyo ya 8000 km okuti tomona te tozokaka na bamasolo na masolo mpe ya solo na ya lokuto nyonso bomesana kaka kosangisa yango nde oza kobimisela mai ya misu me natikali komona te mokolo moko yo bimisi mai ya misu mpo na kolela bakongole oyo bino bakombata boeskrokaka bango bambongo du jour au jour tala neti makambo ya imperium bambongo ya bato bapesa place bambongo ekenda ti lelo ezoyebana te histoire yango ekoti kaka mai boye lelo tokolobela bamakambo mingi tokotelisa me mama mai ya miso oyo bimisi tobengi yango mai ya miso ya ngando olingi faire quoi na mokili ke yo nde oza na susi ya Congo mingi koleka te bato mosusu mpe baza na susi ya Congo koleka yo yokanisi ete yo mai ya miso yo bimisi me bato mpe bazalaka na kulisi okomona ata mosusu baza kozwa bavio na bango na bambongo na bango baza kokende na kinsweki okomona mpe bakute na bamama na bapesi bango quelque chose yokanisi oleki bango na susi Tshisekedi akendaka na este ya Congo akutanaka ta na bamama wana consolation ya pomba mona ta bango solo na bango mena munoko na yeso kazosala ba politique na epona koluka ko gagner ba peuple po balinga ye ba mama na biso bazali violé tuza kusala boye tulu kandenge nini ya kusunga ba mama na biso bazali violé ba mama na biso na est ya ngwete ifo ngai na koma mukonzi yo koma mukonzi me ake na est ya Congo atikala ngata ko mona ba mama wana te alors boye bisabiso wana nde bolibo lakisa bino bokanisi bolingo ya Congo yango boko lakisa yango nde liboso ya ba kamera po bato baloba ete bino nde boza na bolingo ya Congo o bozo sala eza hypocrisie boza ba hypocrite mais toyebi yango déjà boko ko tromper biso na ba makambo na bino boza ko sala te ndeko oyo nyonso to yebi ete azali congolaise mama congolaise azali libre ya kosala makambo na ye soki moni bandeko batie ba photo na Facebook bazali kotia ba photo na bango elingi koloba te ke yo lelo ya kotelema po lakisa ete obimisi mai ya miso bolingo ya Congo boye mais combien de fois bapesa bino bambongo mpona bamama oyo bafemme violé ya este kaka bino bakombata oyo bomela bambongo wana boyebi yango te bambongo wana ekoma na destination te boyebi yango te wana nde okolelela yango te kolela kaka mpo bamama batie baphoto na Facebook hypocrite mama ozali napesi yo maloba